nazomela ça dépend ekutameli bino eza ngai ndeko na bino Claudia. Avant tobanda nalingai napesa bato tu merci, napesi bato nyonso mbote toye awa lelo mpona eloko moko kosolola eloko moko oyo eza très important. Donc bamama bapapa boyokanga attentivement ekozala bien, mais avant nabanda na kosenga bino please bosoutenir biso na chaîne na biso tobandi sika. Please bosabone massivement na chaîne na biso Anita Show, Anita Mavita Show eza chaîne na biso ya YouTube. Na kosenga please bo aider biso bosabone po kuna makambo ya malonge ezali, makambo ya bien ezali, bokokuta makambo ebele, donc tokolobaka mpona nyonso oyo tobanda kokutana nango na vie. Donc na Anita Mavita Show TV ekozala penza makambo ebele na kati, tobanda kosolola makambo ya communauté, makambo ebele. Donc please même ya bana, donc tobanda kosolola makambo ya bana, makambo ya bacouple nyonso, baactivité nyonso ya bien oyo banda koleka na chaîne na biso. Donc bozape te, bokende epai mosusu te, chaîne eza kaka moko, Anita Mavita Show. Donc mpona bokuta biso ebele tonga topesa bino mpena bocontinue nango, donc bosabone massivement, eza nango free. Donc video ezobanda sikoyo tonga toexplike bino na makambo oyo eza kotala oyo biso nyonso toyebi na mokili oyo ezodomine mokili. Tobakota na masolongo, mais oyo tozolakisa bino lelo eza kaka biloko ya komela. Tosi tolobelaki toza na video na biso eza na kati ya Anita Mavita TV, eza deja wana mpona koyebisa bino nini ya koprevenir. Tolingi tozonga lisusu na yango te, lelo toye mpona koyebisa bino biloko nini ya komela. Ozomona awa bandi na pineapple, mututu ayebi pineapple, donc eza anana na français, toyebi tina nango eza mpona vitamine C. Vitamine C eza important pena mpona nzoto na biso po epesa biso anticorps ya makasi. Donc toza na orange na biso, bututu ayebi orange eza bien, surtout soki oza na constipation, oki mpe kolia yango, même mpona bana il faut komela yango, oki kolia yango kaka boye orange. Donc mpona bana constipation, à part constipation eza mpe bien, eza moko ya vitamine C na biso. Oyo tolandi naza na deux différents citron na biso oyo eza mibale, eza na mutu mosusu apréféraka alia na ye oyo, to mutu mosusu apréféré alia oyo ya vert, mais nyonso esalaka mosala moko. Donc mutu to ayebi citron eyedaka na ko lose weight. Donc soki mutu olingo perdre bapoids, oki komelaka citron na mwa ya moto ere moko mpe mpona gorge esalaka mpe bien. Soki otie mpenza mai ya moto otokisi yango bien, omeli yango ekoede mpona koperdre bapoids na yo, mais eza mpe bien mpona anticorps na biso mpo epesa biso baanticorps ya makasi. Toye lisusu awa lelo toza na ai na biso, à part makambo oyo tozoloba ya komela tosangisi yango na biloko oyo nyonso, mais ezoede na makambo ebele na nzoto. Donc ezoede biso na batension, moto aza na problème ya tension ekoede yo omona attention na yo banda kokita soki ozo kosalela ai. Toyebi mpe na cuisine biso bamama tolambelaka yango, donc il faut kosalela mpe ai. Toza na jinja na biso, tangawisi, donc tangawisi mpe ezojue rôle ya makasi. Moni neti tangawisi boye, à part makambo bamaladi oyo tozolobela komelaka yango, ezo aider pe na ko lose weight, ko perdre bapoids, ezo aider pour la gorge, ezo aider pour la santé, pour epesa biso pe renfort ya anticorps lisusu. Donc nyonso ezo jouer kaka rôle. Toza na matiti oyo, bomoni matiti oyo na Congo tozalaka pe nango, mais nayebi te kombo nango na Congo ezaka nini, mais awa tozobenga ngo mint.
minti oyo ezojouer rôle ebele, eza bien mpona rime, surtout soki oza na rime solo nango kaka soki otiango na mai ya moto ozobenda solo wana oyoka mpenza ke ezolo na yo écrire yango, soki otali mpe na bavix basalaka nango. Mais naye kodécouvrir lisusu oyo mpenza alingi acheke ye moko, nga nachekaki na Google, naye kodécouvrir ke oyo mpe ezoyede mpona brain, koimprove brain ya biso bato mpe bana. Donc ezoyede na biloko ebele. Mama mpe soki oti kobota pasi ya mabele wana okoki kotiango na mai ya moto omeli ekosunga yo. Donc babiloko na biso yango oyo toza mpe na miel, ezodépendre na mutu mosusu akoki otekisa biloko oyo asangisi yango, mais mpona goût okoki otia na yo miel. Tala kaka miel déjà, miel eza bien mpona mongongo, miel eza bien mpona rhume, mpona makambo ebele, ezopesa mpe santé ya bien. Donc olie kutu bomelaka basukali otia sukali te, tiaka miel eza mieux par rapport à sukali. Donc nakolakisa bino ndenge nini nga na prépara biloko na nga, na prépara yango. Donc ndenge eza boye na kosukola yango na katikati yango nyonso, nasangisi yango place moko, après nde natia yango na nzungu na nga, natie mai natie na moto. Lelo nakolakisa bino mpenza ndenge nasalaka yango nga moko. Donc sans plus tarder tozokota nalakisa bino. Biso nyonso balobi maboko fo kosokola, nasi nasokolaki maboko, mais mpona video naosokola isu maboko mpona propriété na biso. Natie savon, voilà. Donc il faut kosokola maboko très bien mpona ozomona po maladi oyo etelema lisusu te. Donc nakobanda na anana tolongola poso te, donc tokotia na poso na nyonso eza na kati. Donc tozolia nyonso to eloko tokolongola kaka eza eloko oyo. Donc poso nyonso tozokata tokotia na nzungu, bozomona nde nazosala yango. Donc nalongoli kaka eloko oyo. Donc moni nde nazokata yango, eza eloko moko facile. Donc soki osali kaka boye mama papa ezoede biloko oyo tomelaka yango continuellement. Ezala te ke korona yango esili totika na biso te, ekomi habitude ya vie. Il faut toliaka yango tomelaka yango parce que ezoede biso. Naosokola ba orange na ngai, naosangisa yango nyonso na ba citron. Donc biso vi na biso ekomi boye oyo eza kisi monene mpona biso. Donc vi na biso ekomi boye, vi na biso ekomi boye. Donc boye kaka tosala kaka boye, tobandosala kaka boye chaque jour. Soko olingi, soko omelaka yango mama papa c'est bien, mais soko omelaka yango te, salaka tout ata once a month, ata kolo moko, ata 2-3 fois pendant na mois, ozosala mélange na yo, ozomela biloko na yo, ekosunga yo mpona santé. Ozomona donc ekosunga yo mpona santé, ekosunga yo mpona barino, eloko nyonso okoki oyela yo. Donc fo komelaka babiloko yango eza bio, eza na fati te. Orange bolimbisa nga na kotia orange te, orange natiaki yango kaka eza mpona kolia yango moko, mais orange tokosangisa yango kuna te po esala mwa bololo soki otokisi yango. Oyo tangawisi bamisusu soki olingi olongoli poso, me nga na preferaka nasala yango na poso na nga parce que nalingi koperdre eloko moko te awa. Soki okati yango ozokata yango, okata tangawisi na nga, obwaki yango kuna, kati yango kuna, ozomona. Donc nabakisa mwa ndamu po
c'est bon. Allez. Si on a une poisson à aïe nanga. Donc aïe, na on la on pena poisson. Pour te choisir on a poisson té. Poso mon papa maman donc continuer vie oyo esi la té. Biloko oyo esi la té comme habitude pour na batu nyonso. Tango ozomelango ozomona nzoto no eza bien okopela bamaladi te barime bando ya pena ya pasi donc lokola awa na poto biloko kolia toliaka mama papa toyebaka te omona biloko mosusu tozolia soki esi ebeba ye toyebi te mais ntango ozosala biloko na yo oyo once ou bien 2-3 fois na mois soki mpo olingi chaque semaine yo moko kaka soki mpo olingi na mois osalaka ngo yo moko kaka me nga mpenza na kosenga na bino tosalela ngo eza lisungi makasi donc ezoprevenir makambo ebele ezorenforce nzoto na yo donc ezorenforce makambo ebele kati na nzoto batangawisi oyo ai oyo donc nga mpenza na koprefere tosalelaka ngo ata chaque semaine mais edépendre na motu nata na ye ndenge azali nango donc nazolongola poso na ai na nga bolimbisa ezozwa mwa ta me tozokende donc tozosala kaka boye omona mpenza tokisi yango sangisi biloko nyonso ebana koede libota même na bana pe nayebi ke bana eza mwa difficile kopesa bango mais soki oza na mwa opportunité wana ya kopesa bana bamelaka ata mwa kopo moko adambuka otie mwa miel mpo na goût mpo bango balinga mwa biloko ya sukali okosi bango kaka na miel opesi bana ekoede mpe bana ekobuild basystème na bango ya nzoto bien anticorps na bango ezala makasi mwana kozala makasi donc nasilisi ai na nga presque nangi nasilisa ai na ngai c'est bon nalongoli poso quand même lokwa nalongoli poso mais nasokoli yango lisusu mpona hygiène natia yango na kati ya nzungu bino moko bozomona ndenge nazosala toke na bamint na lingala te mais anglais tozobenga yango mint eza solo mpena kitoko nafongoli yango boye mpo nasokola yango mpo nayebi te na kati eza nini donc naozwa ta na nga mpo nasokola yango mpo toyebi te manze toza na poto oyo etelemaki libanda bato basimbisimbi mpe bapoussière mpe ezalaka nango na poto donc mama papa sokola baminti na yo mpenza kitoko sokola yango mpenza propre ozomona ozofongola ozosokola mpo tolia quand même salite te donc nazotia yango kuna eza eloko moko simple mpe vite fait ekozwa ota ebele te omona okatikatika babiloko na yo ozwi baoyo otie na yo na moto obosani na yo soki etoki osilisi esili okati no moto kolinga te mai mpe ekita nyonso etoka kaka mpo ntango etokaka echangeaka mpe couleur ozomona donc tozosokola minti na biso tozosokola yango totie wana oyo etikali tobombi mpona jour mosusu tozomona donc toza awa donc nalingi natia yango siko mai omoni ndenge eza na nzungu boye moni etondi nzungu na nga donc mpo natia mai mpo ekoleka yango natia mai oyo ekoleka yango
nabakisa mwa moke, nabakisa mwa moke. Bato oyo baza na problème ya tension okiomela yango me olongoli tangawisi olongoli lemon mpona cause mpena problème te soki ozomela yango mpona tension. Donc il faut osala mwa effort mpo tangawisi aire moko esalaka tension. Donc omoni nde natie mai na nga esali nini esali donc eleki yango. Donc so bomoni eleki yango sikoyo ndenge eza bongo okoki ofinika na yo ale na kotia yango na moto ale. Soki etoki osali nini omeli kopo moko ata tasi na biso tomelelaka ti otia yango. Soki oyoki mpenza ke mbu nango na sepe nango te ozwi miele na biso otie lutu moko osali nini omeli okoki osala yango mpe kire neti nga nasala yango na meli na ntongo soki nalamuki na poko afa nalala na meli yango ezo ede. Donc bamama bapapa tosengi bino bomela yango mpenza. Ok, nasilisi kotia biloko na ngai nyonso na nzungu nde bomonaki. Donc mai etondi sikoyo na kotia yango na moto, natia yango na moto eloki otoka etoki mpenza. Il faut botika yango mpenza etoka donc po esala bien. Momoni nde nasali biloko na ngai donc eza bien. Donc nzungu na ngai evanda bien. Donc mutu oyo aza na problème ya tension na ngai nabeta sie te nango, please mela na yo yango. Mais komelamela mpe ya ebele te neti olekisa dose neti omela yango. soki omela yango neti 3 fois na journée melaka ata mbala moko na journée omela yango mbala moko mais na mwa mesure mpe ya mokie mpo esala yo motema moto te to ecrée yo lisusu problème moko te. eloko mosusu na ngai nasenga na bato nyonso biloko tozomela oyo epesaka nzala. soki oza na problème ya nzoto oza na problème ya santé obelaka, s'il vous plaît please epenza nasengi bino il faut koliaka mingi. soki oza na problème ya diabète, problème ya tension, après avoir kosala biloko oyo omeli mingi na soki omela yango na ntongo ozwi eloko olia mpenza bien mpo tozokombattre nzoto ezokota bakisi. Donc il faut kolia bien, il faut mpe koliaka bien, kolia mpe bio, biloko ya bio esala biso bien mpona santé. Donc oyo ezoede biso après il faut kosala nini kolia bien. Mutu mosusu neti nga namelaka mpe bavitamine na nga, vitamine C kobakisa kaka na oyo nabakisi lisusu vitamine C na nga mpona kobuild kaka basystème na biso ya nzoto baanticorps ezalaka makasi. Donc eza habitude na biso tocontinue nango totika yango lisusu te. Na bana mpe bana bomelisa bango yango te mpo baza bana mike, mais na bana tokoki ozwa bavitamine eza ebele na bashop. Papa mama somela mwana vitamine. soki omelisaka mwana vitamine te banda lelo melisaka mwana vitamine eza bien mpona mikuwa ya bana, vitamine eza bien mpona santé ya bana, mpona kolia na bango. eza na bana misusu baliaka na pasi, biso nyonso toyebi toza na bana misusu baliaka te, mais soki opesi ye vitamine ezopesa ye nzala, ezoede mpo alia. Ntango azolia nzoto na ye ezokoma makasi, anticorps mpe ezokoma makasi. Donc ezoede vraiment bamama bapapa bopesaka vitamine na bana, botika yango te. tosala yango kaka mpona corona te. Corona oyo nga biso tozobenga yango na ndenge na biso bakongole coronavirus oyo, tosala yango mpona yango te, mais tosalaka yango ezala devoir continuer kotika te. Vi na yo mobimba to okoli ata mwana aza na age nini, papa mama pesaka vitamine.
omona mpena mwana anticorps bozalaka kaka makasi yo moko papa mama bokozalaka makasi mpo bozosala biloko moko bozomela biloko oyo eza bio epuis bozomela bavitamine na bino donc ekosala bino vraiment bien donc bomela bavitamine botika te donc nyonso mpenza nyonso donc napesi bino merci bomoni nini tosali biloko na biso donc nakotika yango etoka nakomela yango nde namela yango nde namela yango chaque jour merci na baoyo balandi biso bobosana te protection toujours donc nzambe azali topesi bino nyonso merci bobosana te bosabone massivement na chaîne na biso Anita Mavita TV please bosabone na Anita Mavita show eza important pour découvrir makambo ebele nalingi naloba mingi te mpo nakobebisa basecret nakobebisa basurprise toza na basurprise na bino ebele donc bozala ebele bosabone ebele bosabone ebele bokokuta na makambo ya malamu donc nzambe apambola bino bisika nyonso bolandi biso tokutani à la prochaine merci bye bye bon biloko na biso ebeli kopo na ngai yango oyo nazozwa nalakisa bino to naozwa mwa ntambo na kopo na nga nazomela esali mpena kitoko donc oyo ezosala bien mpona anticorps na biso ezala makasi donc nzoto mpenza ekozala na problème te soki ozomela biloko oyo donc vitamine C na vitamine C ezotraite bamakambo ebele donc kane tolobaki nzambe apambola bino merci beaucoup donc à la prochaine bosabone na chaîne na biso donc ya ebele ezali merci bye